bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, betuabu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na mayangani na politiki. Toleki mbala moko na maeto kolobela na kati na mayangani na politiki na biso ya lelo. Lokola bomoni na etando ike na biso tokomi ete bango nyonso contre Fachi. Bango nyonso contre Fachi. Bango bazali banani mpe contre Fachi mpona nini. Bango bazali baye ya opposition mpamba te batata bamama bandeko wa bolingo. Boko sanate ete tozali deja na contexte moko électoral. Na 2023 awa tozali na maponami na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Na yango ba acteur politique nto baye ya politique ya kote ya opposition bango bazali ko sala ba manœuvre politique nto bazali ko bongama mpona maponami o ezali koya na 2023. Et bien si mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atako azali président en exercice sikoyo na 2023 ye akozala lisusu président mpamba te esengeli na ye mpe akende na maponami yango azali na chance ya koganye mto azali na chance ya koperdre. Yango bomoni tokomi ete bango nyonso contre Fachi. Est-ce que Fachi akoki kolonga maponami na 2023? Ezali motuna tomituni. Nto lolenge nini Fachi akoki kolonga maponami na 2023? Bokeba, batata, bamama, bandeko wa bolingo. Fachi akoki ko profiter na oyo ekoleka na ba opposant. Mpamba te. O ezali l'histoire, nto histoire ezali ko se répéter. Nto oyo ekoleka na politique sikoyo ezali répétition ya histoire. Empona nini l'histoire, nto histoire eza ko zongela. Boyebi malamu ke mpona sikoyo opposition na biso ya République démocratique du Congo ezali désorganisé, ezali désorienté, ezali sans conséquence bien sûr, ezali ndenge moko na opposition ya 2011. Nto ndenge moko na opposition en 2006 soki bolingi na zonga sima makasi. Ndenge na moti koloba ezali désorganisé, désorienté, c'est la même chose que opposition il y a 2011 au moment où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azalaki na opposition, nto azalaki opposant na ngonga yango. Opposition wana ya 2011 to ya 2006 ezalaki désorganisé, désorienté, sans conséquence. Et boyebi malamu batata bamama bandeko wa bolingo nini ekomelaki bango. Nto bango balongaki ba élection to maponamité. Mpe esengeli na biso ba kongomani toyebaka malamu nto toyebaka nini ba acteur politique tozali na bango lelo bazali ko représenter. Ba acteur politique wa biso toko kumisaka butu moi nini bango bazali ko représenter. Na ba valeur na bango, na ba vision na bango politique, na ba parti politique na bango, na ba idéologie na bango nini bango bazali ko représenter. Tozwa nanu mwana mboka Joseph Kabila, tozwa pe mwana mboka Moïse Katumbi, tozwa pe mwana mboka Augustin Matata Mponyo, tozwa pe mwana mboka Vital Kamerhe, tozwa pe mwana mboka Jean-Pierre Mbemba, tozwa pe mwana mboka Martin Fayulu, tobosana te mwana mboka Adolphe Muzito. Donc
ba oyo nauti kotanga awa mpona ngai Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important bazali ba poids lourd ya opposition ya République démocratique du Congo nto bango nde bazali ba leader ya opposition ya République démocratique du Congo mpe esengeli na biso te kobosana ba leader loko bien bazali na se ya mapapu na bango. Donc Joseph Kabila tobanda na Joseph Kabila azali na force nto azo représenter force moko ya monene mpamba te azali toujours na bakasik na ye majorité azali na bango atako bamisusu bakimaki ye bakendaki na union sacrée mpamba te azali na bakasik oyo bazali ba leader na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. C'est-à-dire Joseph Kabila Kabange azali na force nationale sur le plan politique. Et yango wana batata ba mama bandeko wa bolingo Moïse Katumbi alingi Joseph Kabila na force na ye nyonso baya sima na ye nto bazala sima na ye mpamba te Monsieur Joseph Kabila azali na base arrière nto azali na base na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Sikoyo tozwa mwana mboka Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ye azali machine ya communication to azali makasi na communication mpamba te Katumbi azali puissance azali machine ya communication ya libanda nto ya kati ya mboka na biso ye azali na masolo mpe ayebi ndenge ya kosalela media Moïse Katumbi nto ayebi valeur ya communication mpe ba media ya minene ya libanda bazali nto azali na bango azalaka na bango abetaka na bango masolo mpe media ya kati ya Congo mingi kutu bazali na poche na ye mpe Moïse Katumbi ayebi kolobisa bato. Donc azali machine moko ya monene na media mpe na politique ya République démocratique du Congo. Est-ce que nalobi ke akoki kozwa bato nyonso te nalobi bongo te kasi nalobi ke esengeli ko négliger ye te azali makasi kote na yendo kote ya media boyebiki aza danger. Donc tango Kabila na Katumbi basangani bakoki kosala eloko moko ya mabe mpona pouvoir en place nto bakoki kosala force moko ya monene mpamba te bazali ba poids lourd ya politique nto bazali parmi ba poids lourd ya politique nto ya opposition ya mboka na biso République démocratique du Congo. Sikoyo Matata Mponyo bon mpona ye azali bobele na expérience ye mpamba te ye azalaki premier ministre pendant 4 ans donc côté gestion de bisika ye akoki côté lemela mingi. Sikoyo Vital Kamerhe mwana mboka tolobela ye bon ye basi bazue déjà epa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye tolobela ye mingi te po aza déjà moto ya union sacrée. Donc Vital Kamerhe azali danger mpona politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyebi te politique ezali na bakalikile nango ngonga ekoki koyebisa biso eloko mosusu. Sikoyo mais pour le moment azali na ye azali na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi toyebi te ti tokoma na élection nini ekoki koya na kati. Sikoyo pona Monsieur Bahati Lukwebo bon négliger Bahati Lukwebo te ye azali pe force moko monene mwana mboka Bahati Lukwebo azali kaka neti Monsieur Moïse Katumbi
tozali na ba politicien oyo bayebi kosalela media na kati ya République démocratique du Congo. Nto tozali na ba politicien oyo bayebi valeur ya media na République démocratique du Congo. Ya liboso ezali Moïse Katumbi Gensir, ya mibale ezali Joseph Kabila, to entourage sentir ya Joseph Kabila oyo bamisusu bakobenga la Kabili. Et puis ya misatu ezali mwana mboka Bahati Lukwebo. Alors Bahati Lukwebo azali force ya munene na kati ya politique na biso ya République démocratique du Congo. Kasi Bahati Lukwebo azali déjà pro Faci nto azali na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge moko na mwana mboka Vital Kamerhe. Donc na uti ko expliquer bino déjà bango bazali ba pro Faci. Kasi politique ezali na ba surprise nango batata ba mama bandeko wa bolingo nazo continuer na kobeta sete politique ekoki koyebisa biso lisolo mususu ntito koma na élection ya 2023 ntoma ponami ya 2023. Sikoyo mwana mboka Jean-Pierre Mbemba ye pe azali pro Faci batata ba mama bandeko wa bolingo. Donc bakombo oyo misatu ya minene bazali deja pro Faci, mwana mboka Vital Kamerhe, mwana mboka Bahati Lukwebo, mwana mboka Jean-Pierre Mbemba. Sikoyo tolobela pe Martin Fayulu. Martin Fayulu na Adolphe Muzito. To bandana na mwana mboka Martin Fayulu. Mwana mboka Martin Fayulu azali ntoye tomomaki mingi tango azwaki nkwende ya Lamuka. Nto tango azalaki candidat commun ya Lamuka na élection ya 2018. Amataki mingi mpe ye ayebaki ndenge ya ko gérer l'évasion wana te. Ayebaki ndenge ko salela ndenge nini na ko garder ora oyo azwaki te. Abomaki yango mingi na ba discours na ye nto na ba propos na ye mpe abungisaki ndambu ya population par rapport à ba discours na ye o ba misusu bazoloba ezali contradictoire, ba misusu bakoloba ezali comme excesto ezali normal. Siko tango bato bapanzani na Lamuka azalaki lisusu na ba moyen oyo ye bapesaki ye liboso te nto oyo abanda kosalela liboso te. Ba discours na ye nto communication na ye ezali mabe. Azali ko se contredire ndenge na uti koyebisa bino ba misusu bazoloba bongo kasi yo pe soki ovandi otali osali analyse okomona ke mwana mboka Martin Fayulu azali ko se contredire ntango nyonso akobima na media nto ntango nyonso akobimisa ba propos na ye ekitisi ye mingi sur le plan politique. Fayulu azali lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayebi kosalela media te, bayebi valeur ya media te. Bango mibale bayebi te ndenge nini to lelenge nini ya kokommunike au moment bakobima na liboso ya bitando eke mpo bakommunike bazali mingi ko se contredire. Sikoyo mpona mwana mboka Adolphe Muzito azali mpe kaka na même problème, un problème de communication, ayebi ko salela media te, to ayebi ko communiquer te. Kasi le fait que Muzito agiraki lokola premier ministre ya mboka na biso azali na expérience to koloba bongo soki botali malamu batata ba mama bandeko wa bolingo entre mwana mboka Martin Fayulu na mwana mboka Adolphe Muzito bokomona malamu ke Adolphe Muzito azo critiquer mingi gestion ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi mwana mboka Martin Fayulu ye azali ko critiquer la personne ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et non gestion na ye. Donc, lokola Adolphe Muzito asi agiraki déjà ayebi ba réalité oyo monsieur Martin Fayulu ayebi nanu te. Mpo ye nanu agere nanu mboka te. Sikoyo batata ba mama bandeko wa bolingo ba rapprochement nyonso oyo eko salema nto ba manœuvre politique nyonso tu eko salema
Nini Katumbi alingi? Katumbi alingi azwa base arrière ya Joseph Kabila. Alingi azwa ora oyo azali nango deja. Mpe ye akoki ko manipule mwana mboka Joseph Kabila mpo amemela ye mwana mboka Martin Fayulu na sak nto azala sima na ye. Ezali possible, ezali politique batata ba mama bandeko wa bolingo. Donc Moïse Katumbi akoki kosakana na Joseph Kabila na bato na ye. Donc Katumbi azali na influence makasi libanda ya mboka. Koleka ba politicien bisusu na kati ya mboka na biso to koleka ba politicien ebele. Ezali important mpona ngai lokola mopanzi sango. Na manyolela bino mayemanso ekoleka na kati ya politique na biso mpe na detail ndenge na kokota ndambu. Kote la muka lokola Adolphe Muzito akozala na Martin Fayulu te, nto akosoutenir Martin Fayulu te. Martin Fayulu pe akozala sima ya Adolphe Muzito te. C'est-à-dire Muzito akolanda bloc patriotique te oyo Joseph Kabila na Martin Fayulu bazali na kati. Mpe Martin Fayulu ako ndimaka te Moïse Katumbi azala candidat combien toi azala liboso na ye a représenter na élection en 2023. Donc mikolo oyo ezali boya liboso bokamwa te soki boyeki ba flash ekobima de gauche à droite, ba contradiction ekobima de gauche à droite. Soki mokolo yango to ntango makambo yango ekobanda bokanisa mokolo oyo nto ntango bakobanda bapropos ya koto oyo bakotumbana kaka bayeba kosangana bokanisa maye nakoyebisa bino lelo lokola tata ya mayangani ya politique Patrick Chimanga mwana ya mama Christine Kalanga très important. Donc jamais Fayulu akondima kozala sima ya Moïse Katumbi et jamais Moïse Katumbi akondima kozala sima ya Martin Fayulu. Donc bino bozela kaka tozela na biso titango ngonga yango ekokoka tokomona maye ekoleka mpamba te tozali na Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo oyo bakoki kosala mpe mabe na bato bakosangana to ba alliance nyonso to ekosangana contre pouvoir en place to po esala compétition na pouvoir en place na 2023. Bango bazali ba poids lourd bakoki pe ko déstabiliser bato yango to bakoki kosala bato yango mabe to ba alliance yango mabe. Alliance yango oyo ezali kobongama contre Fachi pona élection en 2023 bien sûr. Donc batata ba mama bandeko wa bolingo tosuki awa mpona lelo natondi bino longwanya mingi mpona fidélité na bino mpe mpona koyamba biso na kati na bandako na bino nto bisika nyonso bozali kolanda biso. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine nabosani te papa David. Papa David nabosani te na pension mote papa mpe nabosani te Cristiano Chimanga salon batatu epaya JB. Merci beaucoup mpe tomonani mbalasima. Goodbye. Na mayangani na politique bien sûr. Merci.